biso porte-parole certifié papa Hervé Nika biso boswana Gims boswana kuna bobimisa bagolo na munoko na bino wana Gims ende adversaire na bino biso na Congo papa adversaire te bobunda kuna na Gims botika biso kimia boza ba international bobunda na Gims mwana muke afini bino amelisi bino bino boswana na Gims bino mikolo tokoswana na bino te botala biso tala nani 2026 oye so moni wangila propre c'est matanga matanga toujours. Vendredi le 2 janvier 2026 tozana site ya Accor Arena Yimuku mukolo salia Accor Arena to vérifier billetterie Ferregola ndenge zo folie kuna totara sur toutes les catégories tozana 1 2 3 4 5 6 les 6 catégories tozana 2 catégories épuisées depuis tout cela basalaka prévente jusqu'aujourd'hui le 2 février le 2 janvier 2026 catégorie musuno baksamiter aussi là quelques catégories zana tozana 4 catégories tikali oza loya ba bie batiaki na site ya Accor Arena pour kotekisa kuna ezate makambo lokutano eza matalana te eza site ya Accor Arena so betika Accor Arena concert ya Ferregola kokuta kino des catégories à la épuisée qu'on a jusqu'aujourd'hui nos catégories sont ici pour continuer que sombre bagolo na bagoloise 2025 ezala ki année de réussite ya Ferregola na carrière na ye abeti concerne Afrique abeti concerne Europe abeti concerne ba province ya RDC na janvier 2025 Ferregola bana obeta concerne Bumba abimina Bumba azongi Kinshasa na mois de mars akino beta concert na palais présidentiel na Gabon akiko beta concert légendaire populaire na ING Arena ya Bruxelles abeti concert na Kolwezi et pas Fifi Masuka abeti sous concert soirée li pendant na Bruxelles abeti concert na échangeur de limité Ferregola abeti concert devant président ya FIFA président ya CAF na 2025 donc azaki sous na production salema na palais des sports na Libreville mais malheureusement ba raison logistique et si là qui était parce que ba si na ko ba placement ya ba matériel te kuna yango efrena qui fait la bêtise concertée mais déjà na année au 2026 tout na date à liboso déjà où yebani eza Accor Arena vous allez 4 avril 2026 alors mon toi ko ça yote qui non Ferregola asala ki le côté lokuta eza ba prolifération ya ba mensonge bango ba kosa bato kino ba betaka 58 concerts mais année 2025 ici ba participer kaka na ba festival les seuls artistes wa beti na festival tena année za feri 2025 faire beti nde ba concert aza les premiers artistes congolais beta na ba province ya RDC concert VIP $60 c'est Ferregola na Kolwezi et bato bazala ki plein na craquer bato bazala ki plein Ferregola commis histoire en rumba lelo parce qu'il fait ayebi devant président ya FIFA ayebi devant président ya CAF ayebi devant président ya République démocratique du Congo n'a pas l'imprésidentiel c'est-à-dire que tant que nous besoin au fin à faire bodi na faire boba qui non Ferregola aza image ya rumba aza identité aza donc patrimoine ya rumba congolaise et Paul naye et memi charge wana charge ya rumba lelo mutazana ngweza faire muta ko défendre le rumba valablement c'est faire parce que rumba ezana no voix guitare texte na ba mélodie motozo incarné ba biloko na tout na ba concert live eza faire ndenge faire ba na studio pe ndenge no ba concert na live faire ça ba playback te ayemba ndeko yemba ayaka na ba concert acoustique eza ko yemba guitare eza ko beta yo za ko yemba yango eza ba qualité ya Ferregola na musique africaine parce que tout le monde qui a bien Adidas Arena beta ngo double date tout le monde qui a na Genève Arena abeta ki kuna tout le monde yango na ING Arena tout le monde qui a na couleur café c'est-à-dire que Ferregola négligé na RDC mais Ferregola libanda bazo mone patrimoine Ferregola beta ki concert na
et pas président Théodore Obiang en 2025. Tobosana Kolobango, mais échappé bisote ba date ezebele faire betaki. Mais to énumérer quelques dates où on a des date de phare. Faire un petit festival, un petit bar concert na ba concert. Avec date que pas président Théodore Obiang mais il y a une affaire de l'année yo azoki repos. Parce que tozana kati ya préparation album le code 16. Beaucoup de certains font une répétition tout le temps. Bazan biloko kosala te non bazosala ba répétition bazaka okende pe studio code 16 kalate kobima parce que ça album ko accompagner biso na concert na biso ya Accor Arena ya Paris. Jeudi le 1er janvier 2026 évolution billetterie Accor Arena de Ferigola sur Ticketmasters total ba catégorie. On a plus de 6 catégories. Nous allons voir d'abord le nombre de selon le prix des billets de 120 jusqu'à 55 €. Aucune catégorie n'est épuisée. Dans Ticketmasters. On va voir maintenant plan des sites. Sur le site, on va voir le plan. Voilà, on va zoomer. Il faut tout zoomer pour tout yeba. Évolution le premier. Soki on est en train de voir qu'il y a bien soumingité, mais les Gaulois continuent d'acheter. Tout le monde qui est dans le balcon, qu'on est ici na deuxième, na premier niveau, de billets ali. Alors, va Gaulois. Tout là que ça va on est belé. Alors, continue d'acheter. Il y a quelques billets. Donc, aujourd'hui, on fait sur Ticketmasters. Demain, le 2, on va laisser Fnac pour voir l'évolution. Parce que notre billetterie, il y a Accor Arena na site na Bango. Tous on a deux catégories épuisées. Mais awa, tous on a Ticketmasters. On a tout là que c'est bien ok. Ba billets à sous mingité. Tout continue qu'on somba fête de G6. Tout continue qu'on fête na qu'on somba billet pour na faire rigola. Alors vérifiez maintenant na top 10 ya meilleure vente si quel artiste congolais a figuré. Na quatre top 10 ya meilleure vente quel artiste congolais a figuré. Au moment où tous on a des artistes va obéir en Europe na année oyo. Faire obéir en mois d'avril, fallait obéir en mois de mai. Mais tout le monde kaka bango so mbali baza souté. Congolais et congolaises to ke ko so ba billet ba artiste na biso. To longa na polémique mais to so mande ba billet. Nala moki na pongi. Nakuti na miso na ngai etondi pizoli. Souffrance ebeti nzoto epelisi nga moto. Po moto asekirizaka nga ake na ye. Atiki nga na esengo ata mawa te. Bolingo nalonaki nakomi ebuka milelo. Mama, mama, soke nawe. Ezali pona mok na nga ngai. Bolingo nalandaki esukilinga mabe nasala boni ye. Soki babandelaka mokili nandimi nazonga na nga lisusu ye.